au coûte ba camion plein très marchandises parce que société moko totikaki babomiango volontairement comme ça babomiango ngana ko comprendre te okuti société bazo teke dama na bango na ba 20-25 dollars oye ko imposer bango ba 10-12 dollars bazo perdre bazo ko futa batute to lo belango te. Merci. Tokomi tout na Grand Kassai du temps de Félix Tshisekedi et Zozongara Asima. Tokomi tout na lelo pauvreté et tondi na Grand Kassai. Bolanda ki ba projet ya développement na Grand Kassai. Tokomi tout na Grand Kassai. Uta ba gouverneur ba le Kanatangwa Kabila. Tozala ki na mandé utiko le Kanatangwa mwana mboka Félix Tshisekedi. Lelo tozali na deuxième mandat bo utiko landa na générique émission na biso. Mwana mboka Félix Tshisekedi Chilombo akoloba ete les heureux du passé. Et kozonga souste. Voilà bande ko balandi na pesi bote. Na bande ko nyonso bazwami libanda ya Congo na banda kana bino ba diaspora po ete bozalaka ebele boko na biso na bouquet canal plus na 356 pena ko pesa bande ko na biso na mboka ya France, Belgique, Allemagne, une grande partie des États-Unis d'Amérique peut bozante bande ko na biso na Canada, Afrique mobimba bande ko na biso Angola, bozali ebele na Congo Brazzaville, na Cameroun, bozali ebele, bozali ko komela biso, bozali ko na bino bokebi 26 provinces ya République démocratique du Congo, particulièrement na bana ya Kassai. Pour être le tokobeta masolo pour essayer de ba province où ils ont mis na Grand Kassai. Pourquoi ils allaient kozonga simana tango ndeko Kabila to monaka misala kasandanga yandeko yo Félix Tshisekedi Tshilombo to landaki ba détournement to yoki makambe bezali koleka tozali komi tuna lelo bandeko balandi dollar et komi déjà na 29.2 to komi tuna to kokoma na 30 ekosuka wapi na o etali ba passation de marché na deuxième partie émission na biso to kozwa dossier du jour to kobeta 7 na o etali passation ya ba marché surtout na marché public ndenge zali ko sali ba degré à gré ndenge zali ko sali na ville province Kinshasa, to komitu na hôtel de ville ya province ya Kinshasa et kozala ndenge nini po ete toyoki na ba nungu ete gouverneur à ville ya Kinshasa azali koluwe sika mosusu tozali komitu na po ete population ba papa sentinelle luka bande ko bazali na makanisi na dernière partie émission na biso to ko yamba invité spécial na biso ya bokolelo ezali bongo gouverneur Ngoïka Sanji gouverneur honoré parce que nazali ko bengisa ye et sali mikolobele to te ko yamba ye bolobi papa sentinelle zongi c'est la biso ye nous sommes en direct nous l'avons annoncé à répondre à une invitation de la mission. Voilà, honorable sénateur Ngoïka Sanji en personne, tout à dit qu'il y a Mbote, honorable sénateur, double brassard, député, triple, provincial, national, sénateur. Voilà, moi la moka Ngoïka Sanji, ezali bosenga nangate. Population à Grand Kassai, balobi nazongi sayo, pour toute une question, na Italie développement Grand Kassai. Ozalaka gouverneur Basili Kelingai. Pour une émission les gars qui esengala ki na tika yo olobe la bilan na yo pour bala Kassai ba ngeba yo kayo na bokebi me ba bi te papa santé na pesa ko ngate na base que lelo yo o ko répondre na mituna na bango na ko répondre voilà au cours de passe merci beaucoup nous sommes en direct voilà bande ko baladi tozali na gouverneur Ngoïka Sanji gouverneur honoraire pe lelo yo député national député provincial sénateur ne bozali ko mona wana donc azali motoyo azali ko représenter valablement Grand Kassai. Alors, moi, je suis Ngoïka Sanji. Grand Kassai. Mukulu wana obetaki masolo ya Grand Kassai, ndenge mabeli zali ko tambola te. Lelo ba pose des responsabilités, c'est vrai, tokolo bela yango, mais Kassai tango Kabila batu ba mona misala. Tango Félix Tshisekedi Tshilombo et aujourd'hui le Grand Kassai a le privilège d'avoir un président de la République mwana ya kwa ya Kassai. Nalandaki kulutanga Zakari Bamba Sodaloba IDPS pouvoir izokende makamebele zo salema boko tika lelo yo bakomi ko bine la Félix Tshisekedi na zolo yo tali mo na Grand Kassai président de la République tali mo na Grand Kassai na boy to ko ta tribalisme te mais to lobela parce que boza bato bobotami na coin moko bokupe ko lobela ngo lelo Grand Kassai bozali fier ya kobenga na bana Grand Kassai aussi notre population bazali na mawa surtout à Kassai ba ko landa en direct parce que ba zela ki yo basenga ki ozala wana ba pa na yo bien ndenge ozoyoka bana Kassai bazolela
ba oyo bazaki kozela nde oyo bazo vivre te. Voilà. Yango bazolela. Bazaki kozela nini misala. Misala ezate, bazaki kozela nini spécialement pour la province ya Kasai Oriental. Bazaki kozela miba ezala relancer. Bazaki kozela ba société misusu ekota. Batu bazwa misala bazala na kofuta mamalamu bazali kozela balia 3 fois par jour bazali kozela yango bazali kozela nzela ekende elongo mbujimai ekende Kananga Kalamba Mbuji Kishasa Mbujimai Nguba Mbujimai Kasongo, Bukavu, makambo nyonso wana. À partir ya Kasai Oriental. À partir ya Kasai Oriental, ba route nationale. Baza kozela ngo. To sepeli pour balancer misala à partir ya Nguba. Nguba ele koloba lwalaba. Voilà. Na fonds minier, fonds na programme sino congolais. Balancer misala wana pona kolonga Nguba. Nguba ezali route nationale numéro 1 kokomisa ngoti na Mbujimai nakanisi ke pona projet wana détournement ekozala lisusu te balancer misala ministre ya travaux publics lancer misala ya Kalamba Mbuji Kananga Kalamba Mbuji nakanisi ke pona mbala oyo ekosuka na misala wana ekosuka bako asphalter nzela wana po ezali nzela oyo ezali vital pona Kasai Mobimba po ezo connecter biso na port ya proximité port ya Lobito na Angola to banda ko tinda pe biloko na biso to banda ko zuwa pe biloko ya kuna donc les produits nyons c'est importation et ko banda ko komela biso na moins de 380 km. Voilà. Alors ezali projet munene oyo bana nyonso ya Kasai bazozela to ekozela électricité ekoma mais ya makambo mususu oyo il faut tolobela ngo bato bakoki comprendre te que na Kasai Oriental tozali na société moko oyo ezali kotambola o nga nakotaki bokonzi ya gouvernorat na nakotaki miba en faillite tomekaki kosala tobundaki bakotisa mbongo na miba na temps wana président Kabila ayokaki mbala liboso atindaki 20 millions na ba 5 nakoki konte ezala 40 na ba 45 millions boy. Mais ba mbongo nyonso wana ba comité de gestion oyo bazali kotia ngana kanisi ke ezaki complicité na entre ministre ya portefeuille na ba comité de gestion wana bazali ko gérer entreprise mbongo wana ezaki destiné pour la relance mais ba kotisaki na makambo bazolo ba certification ya réserve na suka mbongo ebimaki pona 100% certification de réserve mais misala oyo basalaki zaïka ya 25% ya certification de réserve. Donc ce qui bâtit qui bon on a nini na kosomba matériel équipement pour na produire davantage et linga misala o ya miba linga yezala relancer mais dommage ezakwana to bundaki makasi to zanata na société mususu nde to kotisaki mi sasim ngai na bundaki na bato sasim oyo azo exploiter mine ya Chibwe na Mabi mais natikaki société wana nde société moko ezaki mibale Brasimba na Sasim Brasimba Masanga c'est Kanga Simba Masanga Masanga de Skol OK alors na mai ma limonade makamande wana donc na minute to loba yango be kangama basi bakangi yango ngana ke iboyi bawo balandi simanangai balandaki simanangai
nde ba mesure wana zwaki pona ko protéger société wana ba exonération na pesaka ba ya kolongola ngo nde société monique do nazo kota na profiter nazo sala na perte ba kangi porte ba kei na bango nalandaki bango na Lubumbashi. OK. A négocier et Rwanda na zaki déjà député national. D'ailleurs kanaki na bango bazonga. Mais il fallait gouverneur de province azwa arrêté ya ko exonérer bango ata ane moko kaka. Ministre ya économie asala paye oyaye arrêté ko pesa bango ma facilité. Donc pendant une année bazonga babandela misala na bango pour protéger misala oyo ezaki coexister et puis na minute oyo na koyebisa yo ke ngana tikaki bouteille ya mulangi ya Skol na 1500 francs lelo oyo tango mususu ekomaka 12 000 francs na Kasai bière d'achère bière sucré d'achère na sucré pe ah bon donc bat pasa na misala te et na minute tozoloba bazui ba mesure moko arrêté moko o izo koisa sasim société moko wana o etikalaki wana donc bazo futa matin na koyebisa yo soki 10 mois boy bazo futa ma société soki ozaki kosala na sasim ozo louer ndako okofuta ndako na yo bien bato oyo bazana bandako na bango bazaki kozombongo ya location très bien, ça fonctionnait bien. Bazaki kosomba mapango kotonga lelo yo 10 mois ya arriéré ya salaire. Pona nini ekomi boy. Arrêté ya ministre, arrêté wana ezali ko respecter mibeko ya mboka te. Code minier, code d'investissement, arrêté ezo violer yango. Arrêté ils ont installé monopole. Diama wana bazo sombango et pas mutu moko à se diviser dans 2-3 comptoirs. Ba pesi autorisation et pas ya seni azala mutu ezo pona ba acheteur. Depuis quand organe technique oh ya seni centre national d'expertise. OK. Yo za centre national d'expertise. Ozo kota na makambo ya ko pona ba acheteur ndenge nini. Or mibeko ya mboka elobi soki oza na société na yo minière ozo exploiter matière na yo teka yango na prix le mieux offrant le plus offrant pour qu'on permettre yo pour diama wana ezo bima pamba te bazo tia mbongo bazo somba carburant bazo futa batu et donc ils en a charge diama ils en a charge prix soki bo bimisi yango ezali na prix de revient tolobake par exemple prix de revient ezali ndenge bazoloba prix de revient ezali 15 à 16 dollars. Il faut oteka ngo na niveau ya ba 20 20 25 ozoma bénéfice pour na kosomba lisusu outil ya travail ko bakisa ba engin pour engin il faut ko renouveler yango makambo ndenge wana mais bazo imposer bango bateka diama wana tango mususu na ba 9 dollars ba 10 dollars soki bateki vraiment très fort ezali 12 dollars bazo perdre yango bazo koka kufuta batu te bazo koka kozongisa mbongo ya banque te badefaki donc société na minute ona loloba en faillite ezali en fait ekomi boye ndenge nini or société wana nde batongaki centrale hydroélectrique ngana ebisaki bango na kati ya ba mega wana ba mega ba ko produire centrale wana na gouverneur na ebisi bango bâti peu programme ya peuple pour desservir peuple 5 mégawatts na yoki ki bon ba ndimi ba pesa 4 na simana ngai 4 mégawatts mais ndenge nini na lobeli likambo wana depuis session depuis législature passée na tunaki ministre oyo azwaki arrêté wana tunaki na mission ya responsable ya parti politique na ye na tuni ye na lobby
est-ce qu'arrêté nayo ezali légal, ezali légal, alors té ezali légal té. Oh, ils ont dépendre na niveau nangate. Vous comprenez? Ndé makamusus ba tozolo ba tozo comprendre té que tozo zela misala ekota ndé bazo boma oyo ezalaki. Société ezalaki bazo bomango. Ba tozo comprendre té. Misala ezate société oyo ezalaki ekufi. Si tu comprends bien la Kasaï, tu comprends que nos sociétés oyo et puis ça misala na bana ya Kasaï na Kasaï oriental ils a sauté. Ça si mon appel Kangi Miba koloba kulte est-ce que relance Miba ngopé bon na habité problème Miba ils a la ganini parce qu'on entend parler c'est ngeli mbongo mais les autres ozo ebaté à un moment donné to landa ka ministre portefeuille na ni mona mboka Adel Kaïda ya baka pe bato Miba to landa bande ko Miba ba ngiba sala partenariat na ba entreprise musu chinoise na Katanga plutôt ngana accompagner une délégation tina likasi tina kolandela makamunyo swana mais jusqu'à la fin Miba ils a relancé. Qu'est-ce qui bloque Miba? Pourquoi Miba kwea? Ngala zo comprendre te. Gouvernement azo bimisa mbongo soki 2 millions soki 1 million quelque chose. Bon donc na suka 100 ans bazo bimisa mbongo wana ba futa salaire ya bato Miba. Mais soki gouvernement a défi soki bazana mbongo ya ko pesa pour na relance a défi kaka 24 millions. Yo ozo futa bango ozo bimisa mbongo futa bato mais musala ezalité donc entreprise ezo fonctionner te mais ozo futa bato sangisa mbongo yonso wana tiango esika moko au bout d'une année 24 millions basomba banja bosomba banja programme ezali boye biso nyonso ba député to kokota na kati wana to landela misala wana donc kosomba parce que il faut éviter commission ezali ebele et là que ça coûter $60,000 au ya kolobake au sommet on a $300,000 ndenge to mesani koyoka quand to mesani ka forage $300,000 $300,000 donc mais biso nyonso to vanda biso nyonso bana Kasai to vanda totala qu'est-ce que les engins qu'on peut acheter ou que ça utile pour nous attaquer exploitation alluvionnaire, na flat, na exploitation kimbélétique. Donc, il possible y a relancer Miba. Mais est-ce que volonté volonté politique n'est pas là? Mais volonté politique, d'abord, Kasaï et BBC va député, vous allez d'abord député provincial, tout le niveau il y a Kasaï oriental, vous allez député national, vous allez sénateur, Kasaï et Pessibino, vous allez dans mandat à peuple, mandat population à Kasaï. Maintenant, vous allez coller là, et de surcroît, vous allez dans chef de l'État qui est ressortissant du Kasaï. Tant que Kabila, vous allez Misala. Tant qu'on fait c'est que le premier mandat bossé misalaté deuxième mandat population comme on a papa santel mais la biso moko na bandi na yo ozo ngana osamba liboso bana Kasai mituna bazotinda nazo rappeler na bana Kasai bobengaki na yamba papa Ngoïka Sanji ye wana gouverneur na bino honoraire azali wana mituna botuna kinga yango nazo kotuna e so mituna musu azali botuna e bino ba Kasai nyoso même la diaspora azo landa bino parce que lelo azo samba na bino population parce que azali mwana musala na bino bovota kiye alors mwana mboka Ngoïka Sanji et tout ça bino sonité ozali Kasai Mokozambo Kazali Kasaï. Mais Kasaï est à la pauvre Nzala. Balobi que non, la province la plus pauvre est à Kasaï. Nzala est à Makasi na Kasaï. Et tout ça, c'est une fierté. Tant que vous tambola, maman la mona félicité dans tambola, parce que mon ami vous tambola. Les lots Kasaï a compte de change c'est que Wamulumba. Sonité pour l'abino. Bon, exagération pesali, hein. Est-ce que vous comparez Kasaï, bon. Na ba province bon na kolobate te foloba parce que ozali bo ezala ke tozana suka wana bazo exagérer ona ko kolobeza boy batu baye baki tozali mwana na biso nde azali na pouvoir voilà moi bénéfice même ngana za tribaliste moi bénéfice ata moki hein ya bokonzi wana batu bayoka ngo est-ce que pona kolonga mbujimai kokende epaya mokonzi ya mboka nzela ezate
Vous comprenez yango? Voilà. C'est un problème. Ça ne va pas pendant plus de 5 ans. Les athées. Mais yo zalaki no salani. Ba otinda yo. OK. Yo zalaka wana gouverneur au salaki. Ah, voilà. Tant que vous gouverneur na Kasai. Na kotaki bokonzi. Voilà situation où na kotaki. Ezaki ndenge nini. Bat bazaki koteka oteki tol na yo. Na ndako longoli tol oteki pona kolia. Donc vous allez l'équipe dans tol. Que ah bon? Ma ezaki te. Na kotaki basali 2 mois ma ezaki kokole na robinete. Nzela ezaki te. Mega ya masango ezaki mesure ya masango ezaki 4000 francs. Erenga ezali situation na kotaki. Alors miba ekufaka des situations tableau ngai okuta Kasai bongo. Ah bon. Dernière province éducationnelle ya RDC. Na Koti Bokonzi boye na bandaki musala. Chanter nanga ya liboso ezaki collier sebato. Agriculture priorité des priorités. Nanzela kobongisa nzela ya oya ezokendera intérieur komema biloko ya kolia koyana ngona mbujimai. Donc 1500 km na réhabilité yango na instauré service à cantonnage manuel tout ça ko futa bango suka sanza province zo futa bango. Résultat il y a programme nga el boso il y a agriculture priorité de priorité masango kitaki tina 400 francs. Oh, olonga ezali oyo nazolo bezali vérité. Donc batémoin bana Kasai so ezali vraiment comme la ngai. O bozana souvenir yango ikasani. So azo ko sabiso. Bobenga teme bokoma parce que na bande ko bazobenga l'émission n'est pas téléphone ouvert. Na otindela. Botinda ba message. Voilà, tozo ko. Soko koti na YouTube. Okomona ngo. Soko koti na site ya Radio Okapi 2014. Comment ba situation Tozalaki donc ba commerçant o ya biso ya Kasai oriental o ba kendai ko somba bansango na nini na Kasai central. Gouverneur ya Tanwana apexaki bango masango elongo a Kasai central pona ko koma pana biso. Oh. Yeah. Donc ba privé même yo masango ko tapana. Ngana koti boye to bandi musala ya bilanga. Allez. Après décembre déjà tout ça qui n'a résultat. Août, to bandaki musala na août, décembre résultat bandaki. Comment on a? Tolongwe 4000 ti na 400 francs. Donc de 4000 écolos à 400 francs. À 400 francs. Bitumbo ya kambo na sapekotaki nde e mataki ti na 1500. Entre 2000, 1500 et 2000. Nde situation gana tikaki après 12 ans nanga ya musala. Donc stabilité batibasa kolia. Pona biloka kolia ezaki souci te. Mais dans la longue province, na kei masango komi ko sala 10 000, 12 000, ce que kiti mingi donc sont na 6 000 francs donc ce que kiti. Mais ngana tika ki ngona entre 1500 et 2000 francs. To lobaki likolo ya société na bundaki na kotisa sasim ekoti na butanaki na batu ya prise bazaki kolongwa batu ya BAD Banque Africaine de Développement bazaki kolongwa Katanga bakendeki mpe Kananga nde bayaki kokoma epa na ngai masolo na betaki na bango bazaki bakutaki gouverneur moko oyo azaki na connaissance ya province na ye nde bandimaki babimisa mbongo pona appuyer Pressar pona appuyer programme nga agriculture nde bandimaki babimisa mbongo na projet prise totonga ba école nde na yaki awa ko organiser table ronde na ba partenaire ya na ba bailleur de fonds ya Kasai oriental la sek bango programme na ngai auto kende nzela moko tous les éparpillés tous na programme moko
programme na biso est réussi. Nde totongi ba école à moi na mbongo ya province totongi ba école na appui ya ba partenaire na ko compter dans les 280 écoles. 280 écoles. Sur l'ensemble, il y a grande province pour la dirigeante province. Parce que la population de votre temps plutôt, tant que vous allez gouverneur, autour école Momi, il y a 200 écoles, Grand Kassai. La Grand Kassai, donc Toloba, Oyo, Nathan, Wana, tout ça qui, na district. District ya Lomami, district ya Sankuru, na district ya Chile, na ville ya Mbujumai. Mais école est Tongama. Bah école est Tongama. Et Tongama qui donc Tolongwa qui dernière province éducationnelle, tu es comme première province éducationnelle. Première province, ceux qui to quitté mon mouké, tout ça qui troisième. Donc première dernière province éducationnelle, la première position. École. On me stade mais babi kokangote nini kotonga stade babi kokate ngana tonga stade des aliona babi betana ngoma babi kokate aussi ça ba programme nyonso ezomona soki culte ezali soki banini ba manifestation ezali sengo kasa kana stade wana mais batiki yango boy bijou donc eloko bato ba prédécesseur na on est babomi stade alors ba occuper ngote ba entretenir stade ba occuper des entretiens ezate côté na toilette au mona. Hein? Au commis tout na lobby est-ce que ezali nde bateau tonini boy na kondi mate makambo na bandaki musala donc au moni camion elongwe intérieur village na marchandise na masango na biloka kolia ba komi na Mbujumai accident bateau kokufa oh na ville ya Mbujumai nzela ezakite ndi na bandaki kotonga nzela ko asphalter nzela na maboko na ngai na bandaki na avenue na boulevard Laurent Désiré Kabila 8 km donc eza sens Mibale 8 km dans tous les deux sens nzela o ya Kalonge à partir ya Rof ti na rond-point Étoile na zupe na mbongo ya péage na asphalter nzela ya kobanda na niveau ya Étoile ti na rond-point Mama Yebo tosali pe étape ya kolonga pont ti Bena Bilonda donc nde misala o tosalaki nga na kutaki na pouvoir école donc centre de santé mai oui mai pe tokotisaki mai na périphérie zone périphérique depuis est-ce que moni ba photo o na Kasai bato ba mela mai ya salité mai ya komela na habité photo ngo pour ne pas faire mal na ba parents et belé parce qu'une fois na projeté photo wana et sali bato belé passe comme on a bana bazo mela mai na bazui sani bazo toka mai ya rivière ba komela bano ya biso na Kasai. Bon, nde tozoloba même natikaki ngai na minute oyo soko keibi pem okukuta mai oyo totiaki na bato ya CTB mai ezali tolukaki mbongo DFID coopération anglaise bapesaki 12 millions de dollars natikaki contentieux wana pour na kotia mai wana na périphérie bato population périphérie 12 millions de dollars to bandaki programme ya dessert ya mai na niveau ya régie des eaux avec des programmes prises première phase deuxième phase troisième phase oyo ezali na kati na lansaki misala na kati ya exécution sikoyo na éviter les cambouis ils ont freiné pour misala wana esila parce que il fallait ici là au bout de 2 ans. Donc mbongo ezalaki 65 millions automobilisaki financement ya BAD Banque Africaine de Développement. Aéroport ya Mbujumai mbongo pe automobilisaki yango Banque Africaine de Développement andimaki ko financer misala wana na niveau ya 65 millions de dollars. Misala nyonso wana
nazo mona te ndenge nini ezo avancé te. Donc on dirait quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Alors, au Monique, ce qui n'a plan Mobimba. Éthiopie, on a dit qu'on a mouvement, même la minute où on a négocié, ils ont na discussion, la CEP, base à la côté à carburant en permanence, ceux qui avaient un équité boyé, ils ont souffert, ils ont approvisionné l'avion, des conditions éthiopiennes à payer si mais Nathan Nangai, Éthiopie n'a pas été dans mouvement. Donc, ndé to bundaki to mongisa aéroport puis atterrissage na makambinyo 65 millions ya bad financement dans la 5 misala. Donc na go ebisa yoke natikaki centrale hydroélectrique ya tubitubili natikaki société ya Sasim ezaki ko fonctionner natikaki Brasimba na fonctionnement natikaki pe Mombongo oyo avant Nabima. Oh, bah gouvernement batika mo Batindaki bongo na 5 millions Namiba. Donc président il y a Liboso a qui ordre ba payer 5 millions j'ai Camille hein a défi ça Miba 5 millions à son babangin. Donc natika qui programme mona agent payaki mais bon ngai donc ngoi Kasanja Kei Kasai oriental atiki misolo na caisse atiki ba projet il y a 60 millions projet mosusu ya misolo atiki mai atiki clotiliki atiki stade atiki ba école plus de 200 écoles nyoso na a réaliser na tango na mandat siko tango kei qu'est-ce qui fait que les loyo bana Kasai balela et que ba infrastructure nyoso wana ezate te école les alliés école les alliés mais de l'abré ça sur ma condition au tika ngote école les alliés aéroport wana besoin besoin maille comme la maille à salité mais misala baotonga infrastructure programme ezaki boye tozala desservir local dans courant ya makasité basa la système gravitaire oyo mai ekobanda bati yango ekobanda kokule yango moko sans beaucoup de puissance énergétique mais misala wana ezana kati ya kosala. Donc une question et bandi goya parce que il nous reste pratiquement dans le premier chapitre na biso 10 minutes pour to kabwana nayo 40 minutes ou mila raté. Bonsoir de Flavien, c'est Gustave Loabeya na Mwededi tout province à Lomami. Vraiment papa Kasanji Azonga Azoloba mingi vérité. Mais pour Nanzala toujours souffrir makasi parce que l'équipe vraiment Masanga c'est 12 000 Nathan Oyo régime ya Kabila Masango mesure ezalaki 750 francs mais dans régime ya Tshisekedi est comme 5 000 francs. Tout ya dollars élevé vraiment mieux vaut les raïs que notre frère Oyo ya régime chaotique. Ça c'est pas moi. Ça c'est des oui, ouais Motuna. Wana izamaloba ya mabe. Oh. Union sacrée. Parce que régime la union sacrée bon dima. Bon s'assumer. Pour Mamsou Babi na 2028 ba ose la bino. Il y a des choses. Bozobi bango na 2023. Bazo sala. Na yebisi yo ke nzela ya Kalamba Mbuji balancer yango. Hein, ezambala liboso te balancer. Mais Mikolo et Balobi, ceux 40 millions ils sont disponibles sur 300 et quelques millions. Nakanisi ke misala ekobanda ekondeti na suka. Donc misala na lobi na ibiso ya nguba nzela ya national numéro 1 kobanda nguba ti na mbujuma. Ngana yebite pona nini babandela ki yango kuna ole babandela ngo na mbujuma babandela ngo na mwena ditu ekende na mbujuma ekende ti nguba. Donc misala ba ebisingai au témoignage na Zuba lobby quand même pour na minute oyo quand même ba projet ezokende moi mike bazo sala misala wana. Donc on peut dire qu'il y a quelque chose qui se fait mais ezali oyo tozaki kozela te nde bato bazoloba.
ndeko mosusu alobi boye abi bonsoir ndeko papa Sentinelle motuna na ngai eza boye na honorable Ngoyi Kasanji bandeko bobenga te et puis so bokomeli biso bobisa biso bokomeli biso na mboka nini na province nini ekofaciliter biso. Bonsoir ndeko Flavien motuna na ngai eza boye na honorable Ngoyi Kasanji pourquoi ye tango azalaki gouverneur abimisa mbongo te pour na relance ya miba pour que lelo akoma donneur de leçons tango azalaki gouverneur pour na biso awa Moutou a posé question wana lobake azaki kovanda na mbujuma ite ayeba ke ngai na memaki président Kabila na buzala entrée ya polygone apesaki chèque ya 20 millions ya dollars mbongo wana bafutaki yango peut-être na ba tranche mibale tsoki misatu boy bakotisaki 20 millions na miba 20 millions kaka 20 millions te na sima yango bayaki kokotisa ba 5 millions mbongo mususu na oyo ya suka ya Jekamine 5 millions Jekamine oyo président pesaki ordre ba akotisa na miba. Bon problème ya gestion nde likambo nga nazaki gouverneur na kokaki kokota na makambo ya gestion ya miba te na gestion ya miba eza ko dépendre na ministère ya portefeuille. Ah d'accord. Ministère ya portefeuille nde bazo nommé ba comité de gestion wana gouverneur azana lobate limité gouverneur a limité problème ya yango wana nazo lobela ndenge nazaki koloba nga nazaki gouverneur bazaki ko kotisa mbongo na miba nde nazo loba ti sikoyo nazo loba na lobby bati ya mbongo ezali promesse ya chef de l'état na décembre awa era komaki pona campagne na ye alobaki lisusu alobi botikela ngali kambo ya miba na ya Sasim mais biso toyebi ke ye aza mokonzi ya mboka ye nde azosala te gouvernement nde ezosala mais il faut te rappeler toko se limiter na ko rappeler te mais na législature oyo hein toko ba sanction so bazo sala te toko ba sanction vous bien on passe 2028 ezo ya kolala kolamuka tozo kende toko ba sanction peuple kasayen wana za suzo bate toko sanctionner so bazo sala te macha mumenu de toko sanctionner batu oyo ba ministre bazo nommer yo réjouissance bozo mela mais au quotidien bokonzi bozo sala musala te voilà je vous appelle je vous écris des voilà de quoi commis bien en tout cas il y a des messages oyo en tout cas beaucoup avec élégance na rotanga yango s'il vous plaît. Bonsoir papa Sentinelle depuis Bruxelles tourne la biso honorable Ngoyi Kasanji ba école nini ye asi atongi poto yeba on de ko depuis Bruxelles ba pesi kombote akende soki azamutu ya mbujumai akei site Chibombo akamona bakol sur 2 ou 3 na site Chibombo antenne école ezali 3 écoles là-bas Chibombo antenne okei okomi na kati ya mbujumai epe makala bena kabongo mutombukachi long et comme il disait belé merci okei miabi okokuta école médicale ya miabi bisonde totong na ba secteur nyonso okei kafuchi na ba konsumba école nazo tanga wana batu ya ba konsumba bayebi batu ya miabi bayebi yango okei kabeka mwanga okokuta ba école na kapanyi la bon kenanguna okukuta ba école bokukuta ba centre de santé na cha na chinchanku OK bande ko tonaki depuis Bruxelles aujourd'hui ndeko abi salut papa Sentinelle c'est Denis Mbenga depuis Kolwezi félicitations félicitations à l'Obela Kasai merci o azo lando depuis Kolwezi azo féliciter yo alors bonsoir dites à monsieur Ngoyi pourquoi à ce temps il y avait un déplacement massif si tout était bien
Quand vous nous écrivez, autant à Combo, on a place au Komeli Bissou, Mboko Zali, et qu'on permettre Bissou, parce qu'on est suivi à travers le monde, à travers toutes les 26 provinces. Quand vous ne nous situez pas, vous avez besoin de difficultés, pour terminer, parce que nous avançons lentement sûrement. Alors, Yebisa, pourquoi la Ngunganao, Mano qui m'a cassé Mingi? Naibisio que na komaki situation on a kutaki. Miba en faillite. Est-ce que ba travailler na Miba, il fallait bazala? Ba ingénieur wana. Ba kende ki bisika ko comme ça là. Au héritage situation. Alors, to essayer ki ko limiter yango nde to créer ki nini société Sasim. Vous comprendre? To limiter ba déplacement wana. Mais na minute oyo soko kei kuna okokuta ba camion plein ba très marchandises parce que société moko totikaki ba bomiango volontairement comme ça ba bomiango ngana ko comprendre te okuti société ba do teke dama na bango na ba 20-25 dollars oye ko imposer bango ba 10-12 dollars ba zo perdre ba zo ko futa ba tuté to lo belango te. Merci beaucoup. Allô, bonsoir Papa Sentinelle, Esaïe prophète. Oh, honorable Kanstonji, à lobby, Esa vrai. Il y a solo. Bon. Au prophète Kantolandabi, oh, yo lobby, Esa livré. Ma question, ils ont continué. Kotombe, bonsoir monsieur le journaliste, prophète Costa depuis Kinshasa. Merci, mais autour d'une question, prophète Costa. Donc vous félicitez l'honorable député, mais. Les loyaux, Kassa Yango et Zozo Ngassima, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Alors, pour terminer, honorable Ngoye Kassa, ceux qui ont bien Sayo, c'est parce qu'il demande, il y a population, il y a une zone qui sayo, balobi l'émission, les cas qui papa sentinelle, au PSA qui est ngongate, à cette émission discours bilan. Na bilan na yo soko tali. Au sotan qui est école par réalisation. Qu'est-ce qu'il faut? S'il faut au PSA macanisme na yo, pour que l'erreur du passé n'a mandé l'équipe et Zalaté, Kassai ait bénéficié d'un développement en tant que moto notable, on a une expérience parce qu'on gérait déjà la province. Conseil nous repose à la gouverneur à l'équipe pour que le développement réel et celle de la province pour tout le monde. Tout ce qui condamné le gouverneur, hein, Bayesika, mais ceux qui ont un bon côté, on peut s'arrêter. Il faut que le cambon. Mbongo ikokota soki société zali. Bakotisa société politique ya orientée. Mais ba société zo kufi ko ba société zo ngane. Mais ba relancer yango. Mais bino na yon sacré mo konzambo ka tamboli ba plus de 200 voyages ne toyo ka ba tu baza ko lo ba yango mais ata société mo côté na Kasai. Bazo kumisa kutu okoyoka ba tusu bazo kumisa kutu lo alaba bazo kumisa. Mais vivi masuke zo monana. Azo tonga. Yo kana ibisa yo kana. Bato bazo mona comment est-ce qu'ils exposent même aéroport bazo tonga ma. Yo kana ibisa. Vivi masuka zo sala. Bino Kasai bazo zo. Yo kana ibisa yo. Pour terminer oui. Avant Afdel et Kota. Société moko azaki na capacité ya kobimisa mbongo ba dollar ba devise ezaki miba. J'ai camine ezaki ya kokufu. Vous comprenez? Afdel la koti badame miba. Bale mbongo ya miba. L'état. Il faut l'état zongisa mbongo wana. Maintenant eloko nazo féliciter bato ya liboso. Wana batiaki politique ba orienté ba investissement et pas ina bango nde ozomona lelo ba société ebele ezakuna na lolaba société moko nazwa nini teng fungrum société TFM TFM bazali na chiffre d'affaires annuel 3 milliards de dollars. 3 milliards chiffre d'affaires annuel. La société. Miba nata na ye o ya makasi wana. Chiffre d'affaires na ye zaki 60 millions. Pourquoi vous comparez? Alors, mais alors là il faut féliciter. Société ezali ebele batu oyo ya liboso ba orientaki ba investissement et pas na bango. Mais nde tozo senga biso pe. Voilà bomo senga. Hein? Toza na cuivre. Toza na nickel, toza na chrome. Batinda pe ba investissement et pas inabiso. Voilà. Pour na ko limiter ba départ
pour créer misala, tout ça. Mais jusqu'à quand? Donc, ça continue, comprendre. Recette, deuxième mandat aussi là. Ce qui est recette, na budget propre. Voilà, 40 millions, ceux qui 40 millions, ceux qui 50 millions par mois. 500 millions de dollars, il y a budget, il y a province. Mais il y a coopérateur. Mais on a 12 millions. Voilà. 12 millions. Qu'est-ce qui empêche la Kassai de se développer bon? Bon, ça peut même investir bon. On est dans le lobby, hein? Politique nationale. Oui. Oyo, ils ont favorisé l'investissement. Société yeye boye. Ah, on a chassé au lobby. Yo, on va investir na Mbuji-Mayi. Société à montage avec il. Yo, qui est Mbuji-Mayi. Ceux qui société on est comme Mbuji-Mayi. Beaucoup de choses de l'électricité électricité. Ceux qui sont dans les communes Mbuji-Mayi, beaucoup de choses de Nzela. Nzela et mais ma cop pèse à la tête, ma rétro-commission, ma cop, ma pourcentage. Vous avez facilité pour opérateur économique. Tout à l'heure, là, on a remis à ma solo passation des marchés. Vous avez s'imposer tellement que, dans ma condition, et que les autres banques qui s'appartiennent. Partenaires, ils ont 20%. Il y a un individu, 20%. Tout ça au Kayango. Oh non, procédure d'urgence, cop, lampadaire, tout ça. Kagabino. Kaga IDPS, mais ils ont sacré. Vous avez fait ce que tu as kosangisa bato te union sacrée kosangisa bato te na union sacrée on a biso tozali awa tozoboya makambo wana d'accord bolanda biso na nini na parlement toboya yango. Merci. Invité aussi sur ce plateau Eliezer Tamboué. Tokozalana vous allez très bien branché parce que mon lobby Eliezer Tamboué a Kozalana biso na plateau a répondre à ma question voilà pour to Kabwana. Alors merci beaucoup na mona mboka honorable sénateur double brassard 3 brassards to babongo pour na bana Kassai. Batu bayo ki yo félicitations à l'époque na yo batu encourager ba prophète ba bi lobby masolo to bazi était ba ngoika sanji musuba kozala lobby. Merci beaucoup Ndeko Flavie. Merci to kabona transition to yamba expert na passation des marchés moi na mboka Alain Mukuna moko a IDPS avec lui nous allons aborder aussi toutes ces questions. Merci après cette transition. Voilà, tout le monde a passation de marché, contrat gré à gré, tout le monde a la passe pour que détournement. Moi, Alain Mukuna, comme annoncé, il est cadre dans l'IDPS, je vous invite, donc vous pouvez déjà entrer au plateau. Partenaire, nous allons parler des questions brillantes parce que les lots, Tokoye, Bate, tout le monde qui et déformé, Zoyate, Botu, Landamona, Moka, Moïka Sanch, ou Autu Kolobaïte, Moka, Nabiso, et Zosenga, et Belé, et Abamoué, Bébélé, Mon Amoka, Mukuna, partenaire, Boye, Malam. Toujours une réduction du train de vie. Réduction du train de vie, on a cheval de bataille de tous les jours voilà. Et augmentation du train de vie à peuple. Ça, c'est voilà. Très important. Ça, on n'oubliera jamais. Bienvenue, merci beaucoup, Ndeko journaliste. Voilà. Alain Mukuna. Passation des marchés, tout le bédang on l'a fois passé, bah tu vas bien dans zone Isayo parce que c'est un bêta masolo, mazoyo makamizo de surtout la ville province à Kinshasa, bah le bêta gouverneur a occupé sous le bureau n'a été c'est un ko bungisango, il faut marcher pesamment, on parle de 250 millions, tout l'a dit pe na battu sous ba démentir yango. Alors Congo là zo comprendre te makamebe les autres qui sauter. Ozali moko ya ba imboka, ozali moko na IDPS na parmi ba élite scientifique il y a IDPS. Surtout ma crise à IDPS, mais d'autres côtés en matière parce que TV Zangoga. Pourquoi aujourd'hui nous avons l'impression que Congo Zozongasima et n'a pas passé les marchés, les Congo, la population, les Congo ne bénéficient pas. Et c'est au détriment il y a Congo que les individus ne peuvent pas gagner. Et maman aussi ça m'a malamouté, merci beaucoup Ndeko journaliste. Il y a solo la semaine passée na banzi tolobe il kambetali ba marché public na la kisa kyo que na beaucoup likonzi ya ba marché public eza loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 wana eza mubeko eza likolo ya batunyo surtout na mubeko wana na yebisa kyo mbalelika ki que l'article 17 et comment mis clairement que ce qui bolingi bossa la marché public est ça marché oyo
tozo sala na mbongo ya l'État. Mosolo ya l'État basalela yango n'importe comment te. Makambo nyonso tu etali l'État, eza banda kwa l'État, eza toujours régi na mibeko nango. Marché public, yango pesa régi na mibeko nango, yango tolobaki fois passé que le principe tel que nani décrit na article 17 elobi soki bolingi bosala marché public, principe ezali appel d'offre. Wana ndeko journaliste tozo beta sete sengel tokanga manango de sorte que balobi na biso que nul n'est censé ignorer la loi. Donc esengeli mutu nyonso tu oyo aza ko aspirer na okoma dirigeant ya mboka. Parce que ba marché public ils aura plus ou moins 60% ya mbongo ya l'État. 60% ezoleka na marché public. Donc ce qui bonne gouvernance et koti na marché public tokomona que babakambo ebele o tozo décrier lelo ebele ekobanda kokita. Jusqu'à ce que finalement on va anéantir et puis ba bonne pratique ya passation de marché et kota na mitema na biso. Donc na uti koloba que batu nyonso oyo baza ko aspirer kokoma ba dirigeant. Bao balingi bakoma ba gouverneur, bao balingi bakoma ba ministre, bao balingi bakoma ba naebite ba DG, esengeli ba notion élémentaire au etali passation de marché, ba maîtriser yango, surtout dans likambo etali appel d'offres, na likambo oyo etali gré à gré, toye bakosala bokeseni entre appel d'offres na gré à gré. À quel moment esengeli to sale la gré à gré, à quel moment esengeli to sale la appel d'offres. Mais principe oyo esengeli bande kona biso nyonso ba téléspectateurs bazo landa biso na bokebi ba yeba que pobo bo sala marché public esengeli bo sala appel d'offres. Et puis tokoye bande nini que appel d'offres salemi ezaka toujours na oyo to bengi na lopoto avis d'appel d'offres. Avis d'appel d'offres ezaka neti communiqué oyo bako publier na ba journaux, bako publier yango pe na site ya autorité de régulation des marchés publics, de sorte que batu nyonso bazali intéressé na marché public bazala informé oyo pe alingi kosoumissionner ake kosoumissionner. Donc wana ezali kambo mutuya ona lingana zongela lelo parce que bandeko na biso ba téléspectateurs bazongeli yango parce que ezali kambo moko ezape ko préoccuper biso mikolo nyonso tout. Voilà, alors na marché public maintenant sikoyo. Comment est-ce que kiko salima pour que mboka est capitalisé, mboka est gagné na kata ba marché public et za la gré za la marché public ya ba appel d'offres. Des journalistes mbalek eleka qui c'est vrai tout a qui to beta qui c'était mingi na likambetali gré à gré to la kisaki que gré à gré ezali mesure moko toloba eza procédure moko exceptionnelle ndeko journaliste eza neti na lupango na yo sio yipsa bana na yo que na 20h esengeli bana nyonso tout bakota na kati ya lupango. Mais siko jour moko bo esalemi que baninga na bango ba organiser fête autoriser mwana na yo akende na fête et que fête est aussi la 22h. Mukoloana, de manière exceptionnelle, moi na akokota 22h parce que yo pesaki autorisation alors que mibeko nanda konayo et sengi que moi na nyon surtout azongaka 20h. Mais exceptionnellement pour na mukoloana parce que autorisaki ya kende na fête, on dit que azonga na retard. Donc c'est pareil un peu wana na pesaka ba exemple pour batu ba comprendre eloko ba bengi mesure exceptionnelle. Ça signifie que en temps normal, esengeli to sala katango inso ba appel d'offres. Si ko na baka moko exceptionnel, nde toko kende ko recourir na gré à gré. Pour gré à gré, ma bé à gré zanini, c'est souvent na ba gré à gré nde ba biloko ba cop et kotak. Voilà. Boyokani na partenaire, rétrocommission boyokani asali ba biloko nyonso tuana. Finalement c'est l'État babimisa ngo procédure d'urgence et c'est l'État qui perd. Na banzi mbaleleka ki na pesa ki exemple. Na lobi ko okozala na mwana musala na yo otindie akende sombelo par exemple nazui exemple ya téléphone ake kuna téléphone eza $1500 par exemple ye akoyokana na vendeur bayokana bibo patron atinda ngana somba téléphone lokolo eza 1500 ngana okende koyebisa patron que téléphone wana eza 2000 yoko salelanga facture ya 2000 alors que prix oya likolo toko partager ngana yo toyokani yozui par exemple 200 ngana zui 300 wana bayokani. Donc au lieu yo patron oza na bosenga ya téléphone au lieu o sombango na 1500 oko bimisa 2000. Donc ba mauvaise pratique wana pe
ezaka na facilité ya kokota na marché ya gré à gré. Alors que ceux qui bossent la concurrence, les journalistes fois passé na pesa qui paie ndigisa na lobi ceux qui sont ba veste. Au kuta ba vendeur bazana bango ebele. Lokola baza ebele yo so veste ezai par exemple mususu a proposé 350 mususu ceux qui azana posa ya koteka ako kitisa petalo atekeli na $300. Au moins que yo ogobima gagnant nandeni ni po au lieu au sombango na 350 Ozi mutu mususu o a proposé yo na $300. Donc yo gagné $50. Wana nde tozo benga ba bonne pratique ya passation marché oyo ezalaka plus na compte so bozo sala ba appel d'offre. Donc appel d'offre eza na ba avantage que boko somba eloko ya malamu eloko bozo na boza nango bosenga mais bozu yango na talo ya malamu pona nini po bosali compétition. Oyebi que bato ba so compétition ezali mutu nyonso alingi a gagner marché a ozala obligé a okitisa talo na ye évidemment sans que a perdre ba bénéfice na ye. Donc wana nde eloko mutuya wezo la kisako so tozongeli ba pratique ya malamu. Pour ça, la malamu, la passation de marché, tout ça, la compétition, tout bengi appel d'offres, tout constater que bamakambo belle bonne gouvernance et kozonga. Alors que gré à gré, souvent, ils ont mingi critiqué parce que ils ont fait la porte, ils ont fait la naine na makambo mabe. Il y a ville province à Kinshasa, le hôtel de ville, et c'est une réhabilité en gros, c'est une batubaya kosala musala wana et bino na ngambo ya UDPS parce que dans na collé UDPS pour nous rappeler les familles politiques ya Bokozamboka moko na bino pe Daniel Bumba wazali wana tozali na Edieli wazali vice-gouverneur MLC mais ce sont des Kinois ils posent les Kinois. Est-ce que les kanisi ya kobungisa hôtel de ville pour que l'objet abrité et plutôt ils allaient occupés par l'actuel gouverneur Moko Yabino les conditions au monde parce que opinion peut aller qu'on s'interroger autour de la question. Bon mutuna na yoana eza ya malamu et puis na ko pesa ya no na lolenge boy. Ebi ndeko gouverneur c'est vrai aza moko na biso mais esengel na biso moko batu ya pouvoir esengel to misungana de sorte que biso to tika bilembo ya malamu tobunda mingi ndeko gouverneur aza moko ya biso ayebi ko tobunda mingi pona état de droit. État de droit elingi olobanini respect ya mibeko ya l'état. Mutu nyonso tout aza na se ya mibeko. Ozala gouverneur donc il n'y a aucun gouverneur, aucun ministre, aucun dirigeant oyo aza likolo ya mibeko. Biso banso toza na se. Donc soki likambo o bazoloba etali réhabilitation ya gouvernorat et que ndeko na biso azo respecter mibeko à l'état te biso toye awa pona ko rappeler et puis tozongisa ye na nzela soki ya solo que abunga ki nzela yango tolobi ko bongisa gouvernorat eza eloko moko ya malamu esengeli batu oyo bazo travailler bazo sala na gouverneur baza na ba condition ya malamu baza na ba loko moko propre baza na ba toilette ya propre baza na bisika nyonso tu ezala propre basali ya réunion nyonso tu ezala propre ezali kambo moko ya motuya mais siko pona ko sala passation de marché nde na lobaki ndeko journaliste esengeli to respecter mibeko ezate que soki okomi gouverneur oye okomi ko imposer abino ndeko journaliste pesa ndeko songolo marché asalango aya obongisa te eza bongo te esengeli soki eza misala ya régité ndeko journaliste na lingina bakisa eloko mususu oyebi ndeto zaka na l'état eza na ba gouvernorat mususu o bazaka na eloko babengi régie. Régie ça signifie que eza neti entreprise moko ya gouvernorat o eko sunga bango basala misala na régie. Régie eza un avantage bafutaka ba impoter neti ba TVA ainsi de suite et ça la que misala oyo ya régie eza na coût moko réduit. Mais soki gouvernorat eza na régie te o ekoki ko sala misala wana et que gouverneur esengeli a recourir na ba entrepreneur oyo baza na kati ya mboka esengeli obligatoirement asalango par appel d'offres. Pour gré à gré, so totangi mibeko article 42 elobi po bosala gré à gré esengeli ezala bakamoko d'extrême urgence. Donc ce qui est à cas extrême urgence te esengeli bolanda mibeko bosala lango na ndenge longo bami. Donc wana eza toloba toli tozo pesa na ndeko gouverneur soki abunga ki nzela azonga na nzela mais so yazaki na kati ya nzela lokola za na makanisi ya malamu a persévérer à continuer na misala na ye mais en respectant mibeko yango nga nazo insister respect ya mibeko o etali passation des marchés.
Alors, on a les réductions en train de vie. Parce qu'on en a parlé, et tout le monde dit Bambo Kamoussou sous Baza qui a emboîté les pas, mais Congo, avec le gouvernement soumis, nous espérons que Bakoto ça. Ou bien il faut dans le parlement de comment on a un qui a le bien et c'est que les députés va respecter mon avocat Vital Caméra le bail qui est 5 000 comme ça bon bandako zoba 5 000 à l'écolo ce qu'on multiplie fois 500 députés tu as autant d'argent ce qu'on multiplie fois une année 12 mois au moins que 30 millions de dollars peut revenir peut bénéficier dans l'état donc du coup mon bien j'ai Camille Miba ils ont failli, ils ont 24 millions. Donc, au moins, il faut relancer ma camobele, ceux qui vont respecter les lois réduction de train de vie, au lieu qu'il y ait une institution sur le budget à l'État, ils vont consommer 70%. Donc, il y a possibilité, ceux qui vont tirer accent sur un gros éclatement de développement. Dès que journaliste, les réduction du train de vie, eza likanissimo ko ngana yo to bundela ka mikolonio surtout et puis eza natina. Soki na lingina zongela likambo etali gouvernorat ya ville province à Kinshasa. Ndeko journaliste soki par exemple na lobi bien eza exemple. Soki par exemple entrepreneur moko privé so bolingi bo sala gré à gré na ba mauvaise pratique o ezo risquer kota na kati admettons que soit asengi ko réhabiliter gouvernorat na 10 millions. Mais ce qui bosali appel d'offres de journaliste wana nazo ebiso so basali appel d'offres au lieu gouvernorat e bimisa 10 millions tant sous ba osala appel d'offres et ko za entrepreneur moko so za na posa gagner marché ako kitsango ata na 7 millions nalobi ko kitsa wana ça signifie à proposer a ebisi bino ko bona bungisa eloko wana ngana ko proposer 7 millions mususu akoya na 8 millions 300 mususu aye 12 millions mususu aye 15 millions donc mutu na mutu era koya ko participer na concurrence akopesa talo na ye siko bino bo comparer bango nyonso c'est comme ça que tolobi déjà bonne gouvernance et koti pambate parce que et sika sengela ito bimisa 10 millions biso to zui par appel d'offres to bimisi seulement 7 millions donc ça signifie que hôtel de ville a économiser 3 millions toyoka bato ebele bafuta makate na hôtel de ville tamso batumso basala ba 15 mois impayés babiloko mususu ko renouveler par exemple ba mobilier tamsusu ko sombela ba travailleurs babus donc moni 3 millions o ya likolo to ko gagner na compte ya bonne gouvernance et ko sunga biso to salela ou bien tout ça la misala mususu oyo so to traiter kana partenaire moko moyen to gagner ango ezalaki donc au moins bonne gouvernance bonne pratique ya passation de marché et ko permettre na l'état asala ba économie na misolonio surtout ezobima ba misolonio so tozo bénéficier nango oya surplus wana tozo gagner et ko sunga biso to sala ba misala mususu oyo ezo sunga pemboka na biso ekende liboso wana donc ezo réduire train de vie en même temps ezo bakisa côté mususu peuple to somba bus to sungi population donc eza eloko mo malam tant pamba tête ekozala tam sous 3 millions oya likolo bolobi 3 millions oya likolo biso tobongisa par exemple avenue Kabinda c'est des choses qui peuvent se faire 3 millions wana so bo gagner wana bokolo banini donc na Kisenso kuna hôpital a munene zate totonga hôpital munene ya Kisenso donc ça signifie que passation de marché eza eloko moko ya mutuya c'est pourquoi batia mibeko pour et encadrer de sorte que bambongo mingi à l'état et bima pambate et permettre biso to économiser et puis to tonga babiloko mususu na compte ya l'état donc wana eza eloko mo ya mutuya passation de marché so ezo ça les manandenge ya malamu l'état obanda ko gagner et belé on peut éviter ba malversation financière ba détournement ba oyo to dali ko reprocher to dali ko mona misala cour de compte o ça to mona misala inspection générale des finances o sala Senaref ba za belé o ba ça misala toujours à contrôle même ba député oyo bazali na parlement c'est ba ça la peut contrôle wana est-ce que ceux qui to landeli ba passation de marché qui va respecter et ko faire éviter bisope qui bi auto monde yango ba politicien congolais ba comme nango penza donc le roi challenge comme ça na régime na bino et journaliste na exemple na uti opesa yo pour terminer so que za na travailleur na yo otindi moko akekuna a coopérer na vendeur au lieu batte que l'on a 1500 batte que l'on a 2000 admettons que otindi mutu mususu akende o vérifier era okende kuna non place na kendeki
téléphone eza 2000 eza 1500. Ça signifie et sika esengela ki obimisa mbongo ebele obimisa muke. So obimisi muke ezo permettre que o gagner et puis mbongo alikolo ta musuze ko sunga yo osombeli bana bakaye po bazonga classe. Donc avantage il y a vraiment bonne pratique ya passation de marché. Yango wana ndeko journaliste nazo insister mingi esengeli toza na ba pratique ya malamu na passation de marché po et ko permettre tu vois un peu na budget à l'état sur 60% zo que na passation de marché. So ils ont gagné ne fût-ce que 10% sur chaque marché. Donc ça signifie comme un bon ebele et ko permettre l'état à investir na ba makambo ebele. Parce que nous étions en direct au côté les parce que et où mériter na banzi ba émission na biso ba. Donc là bande qu'on a biso ba système qui Hollanda ba système ko zonga pona rubrique tali passation des marchés mais crise na IDPS na éviter Augustin Kaboya bo bengani et to bengani to azaka kapona okabwana peza wana. Bon ndeko journaliste yoza déjà parents oza mariés so swani na mwasi na yo olekate na télévision oya obeta li solo non biso tolobi toza ba légaliste makambo etali UDPS tozo traiter toza na ba organe oza titré pour na régler ba crise to ko régler ngo na kati ya ndako na biso moko et puis kala mingi te boyoka que makelele nyo surtout wana esali esili parce que toza bandeko ezala ndeko Augustin Kabuya na bandeko o bazo tenir etenilo biso nyo surtout toza bana tata moko UDPS donc likambo ezate ya obange ezate kala mingi te to bongisa ba makambo nyo surtout et puis tozo zonga na nzela pas de problème. Comme nous l'avons annoncé bandeko balandi restez branchés parce que Mokola Lobby Togo Yamba Mwana Mboka ndeko Eliezer Tamboué député national président et action commune pour la République mituna wana ya crise ya IDPS tokotuna e mituna nyoso etikali oyo ezali ya régime Tshisekedi qu'est-ce qui fait que les erreurs du passé tozali komona yango ezali ko continuer voilà bandeko balandi mituna ya bino réponse ekozala ya honorable ndeko Eliezer tokotani na plateau. Merci beaucoup na Mwana Mboka ale beaucoup na merci beaucoup ndeko journaliste Okabwani Lobby na ba invité mususu pour embêter masolo Congo pas de problème biso toza toujours disponible pour en payer sa moi lumière toujours UDPS ba difficulté et ya capo to yo kana malamu et puis to éviter ba erreur to kende liboso donc ce n'est que ça. Maintenant mingi to Kabwani wana bandeko.